Mosso. Il y a solo. Ah, vraiment. Bon retour. O bima ki okende ki wapi, Makauza bima ki okende ki wapi, toyebi to bima ki okende ki wapi. O bima ki okende wapi, la moyenne santé déjà c'est bon hein. Ah oui, bokende na Luanda. Ah OK. Bandela siko muto makambu, kombo no sika wana. Ozobenga muto makambu. Ah, makambu nini? Oh. Ozongo bwana, osane makambu ya wabenga muto makambu. Ya solo. Simbe ordinateur no ozo considérer osala makambu. Sani na osala makambu nanga Gila Lukaya za komona na Londres, Gila Lukaya 3 fois. Donc c'est ça quoi. Et puis na obaki obongisela nga ponga na za muto ya bon retour. Vous avez la différence, il y a bonjour, na bon retour, Makauza, muta makambu. Oyo, azalaki awa zwa bonjour. Oyo, utaki di banda, zwa bon retour. Yango on est ça la différence. Même l'aéroport bakomango. Bon retour à Kinshasa, welcome. Sous Kinshasa. Donc, moi, qu'est-ce que donc c'est tout. Ok, bon retour à toi, Makauza. Et c'est nous apprenons, il y a quoi yamba ol susuleo na kacha émission sango nini alors. Sangoto uti Luanda oto uti to après 5 ans. Donc nengeza boye to beta concert na ba wishi to beta na ba makela to beta na ba kabinda mais Luanda il manque biso mo trop. Yango moni nzamba sali grâce ba producteur ba yaki to sali masolo le padre et puis voilà nengeza boye sikoyo to beta ki 3 concerts, il y a le bosso to beta na Atlantico, na bi ba to beta na Ciné Populaire et puis concert barbecue to beta ki na jardin de na bango na Kapolo. Donc ça s'est très bien passé et puis tout ça l'exercice moko image wana na osenga na secrétaire na biso Vasco Mabiala a benga bébé Bercy na lombango ba robwaka pour ya chaîne honorable alingaka ba précision de madame Vita ozoloba grand prêtre de madame Vita pile vient na ya 4 minutes yam de bisinga okota na ba place okota ka lisute yam mona bimelo lokola commando. Donc on a bimi mbala moko. Donc on a côté siga na côté il va considérer koyagi grand prêtre madame Vita a ko esaki masolo donc tranquillité nyoso na facilité masolo tout facilité en merci vraiment. Merci beaucoup. Au passé micro na vibration balobi bobuki Luanda bobuki Angola. Ouais. Au Bakisani na o Makauza lobi. Merci vraiment pour la parole, bébé Bercy, tout le monde a lu le sous-sous. Totiki érosion. Nazalaki, Natkendaki. Totiki ma érosion à Luanda. On est à érosion, Moutarosi, pas on a habité sur Rosa. Babeta te va ça va playback. Ça va playback. Peu babeta, ça la comédie musicale. C'est le quoi il y a le bien, c'est ce qu'on a dans la vie. Ça va playback. Juste bisoto qui te bétine de bandule, peut-être bétine on a en plein air, te va ça payant. La première salle de bêta qui est Atlantico. La salle à 6 000, mais tu t'es bien à 13 000. Ouais, tu tiki érosion. Donc, on va qu'on ait l'on a mis là, bon, ma peau, risqué. Le tiki n'a plus d'érosion. Érosion, c'est ça qu'on a. Ah, d'accord. Mais, ça micro. La remission au président de la Jésus de Niens, c'est un valorisé. La personne qui est sur la Jésus de Niens, Davido, Balbignon, son a facilité. Son a facilité. La personne qui vient à Héros Congo, boulevard Mondele, bateau Niens sur la Jésus de Niens, limité, Niens sur Mombele, donc Davido est. Ok. Alors, na moi Makauza de loi simbi na elindanda te, mutama kambolelo mwasala makamuza te lindanda asimbite mais toyo kaka même Davido azaliwana vibration balakini baimba ba soki mungongo ngo ezaka to ezali susu te Makauza oye ba pe mutama kambola mesala na kombo na mutama kampo yo lukano ka ba faire baluka makambo ya kado luka ngai bani makambo za ngai bampazo luka makambo makambo za yo makambo. Ok, Toyoka, Tokoyoka Nzemo Sida. Mawe salamu na bolingo ya bomwana edi ya kotikanga te danga oza monke. Mawe salamu na bolingo ya bomwana edi ya kotikanga te danga oza monke. Tala nene susi atungisi nzata pe
molimo edi tala ndenge motema ezwi kudepya bolingo ya kozongela Lisette Danga porta motema non ferme edi nazobeta toktok evandinga banda ntongo tipo kozofungola te. Qu'est-ce qui passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tomemanga na mokongo topumbwa elongo mpo nazala protégé porta motema non ferme tidanga nazobeta toktok evandinga banda ntongo tipo kozofungola te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili yelanga babeki tomemanga na mokongo topumbwa elongo nazala protégé. Francis Nzinga tala cimetière simimelili kwangele kata ngai moto ngai mozangi koumela te pa yo tiki ngai na ebale tonda bangando sauvetage ezali te. Ça fait si longtemps litama nanga Edith ezwaka lisusu bezeno te amour likolo poitrine na yo nazwaka visa ya lola lelo ekomi embouteillage abambanda Edith Danga. Pourquoi chambre à coucher ezalaki ya plaisir lelo ekomi boulevard embouteillage abambanda yayai kaka yo moto ozalaki kobomanga na elengi lelo lisusu okomi obomanga na susi. Bravo. Soko ozongeli biso ata na Andi Putu mwa mokeka nasala ndenge nini po ebake na Andi Putu voilà au bord de la mer. Contre-cœur. Et ça la plaisir na MCDD la loi, et ça la plaisir na honorable Serge Kaembe Madame Vita et les diplômes Gaëtan Vandal, Trésor Zolo. Voilà la question. Contre-cœur, je suis tombé Andi Putu, prière d'amouranga, kuli nkange, na mi pakoli cendre d'amuna yo, na elongia motema nangai, molimo nangai ezo souffrir na pollution, asphyxié na ba pensée badira ba jaloux, yakato signé degré à mon abisso. To signaler ya calcul des empreintes, toi arrêter réchauffement climatique ya bolingo Andi Putu motema nanga bonheur yo la kaki yo réalisé te yo singai problème na vie talangana komi déshydraté na bolingo. Ok, merci beaucoup. Que l'or moïsa bébé ber, c'est l'or moïsa. Motama kamba beti maboko seke ça va pour batubaya kande koluka vraiment Marcaus voilà et félicitations na moni mungongo ezali. Alors message nini na opesa message micro pa ya bango basisa. Alors balakini o bazolanda lelo oyo bakoya lelo na extrême ma campagne ozo promettre bango nini. Alors banakini lelo do bakoya na extrême ma campagne ba koyo ka faire gola Jésus de Nias na ba poulain na yetu zalaki libanda mboka tozongi ba koyo ka la bonne musique quoi ba koyo ka ndenge nkungi kolata forme ntwaka kaka biso za chant mingi kolbe ate sande donc na bengi si ba otu balinga vibration bampema mwana Jésus de Nias faire gola ba lelo extrême ma campagne toza tu wana po wana formation ezanto ezape ya bien ngwana moni tozanan to kotisa nan donc pressé na tina te quoi tozana Jésus de Nias après si mote na wotu balinga nga mira kakula de longues jambes électriques bien chargées avec une haricot systématique wotu balinga vibration tout quand le tout dans Léon extrêmement campagne quoi. D'accord, merci beaucoup et c'est pour na biso ko yambayo
vibration au pesa micro pa Davido mbote sous na Jessie Denias le padre Nika Boloni na mwana ne ntuka yo Davido babi système à loquette au moyen na binisa tetalaka ministre za muke mais na robina na ngai donc na pesi na mbote nyoso bato balinga Jessie Denias Davido yeyo chef Mika na Kimpoko na pesi boulevard Mundele na poto na pesi bato nyoso balinga Jessie Denias Davido yeyo donc talaka na extrême na pourquoi. Ok, merci beaucoup Davido. Alors, Motomakambo. Motomakambo. Ceux qui sont dengeni. Il y a ceux qui savent vraiment batutu ba eba ikena to le libanda. On a les locaux pour samedi toza, non? Samedi toza, honorable de asa ko isi me ko uti de kolo makasi be c'est ça sala modia vite grand prêtre honorable la solagi. Donc en direct. Il y a mikolo belé na poto deux jours na ça. Donc il y a la bongo. Na bisa batutu ba ki passer ba vacances na bango awa batu ba utaki poto e bigande za qui ça c'est saturé surtout ni mutapo ta voya place les autres à la naïbi so place les autres à la di nyoso pour ba au monde na makamuni les pâtres zo sala donc tout suite yaki et puis tout so ben ça bango nyoso ba to clôturer bien vacances ensemble na bango ba naïbi qui no ba ne chapeli ba uti Paris pesa ebe mbote 3 fois 3 Fastar Gilan Lukaya ngana ganga bigangela te lundi di chiffre Hollande Gilan Lukaya na sina lobi donc ndenge zabo na bosanité le véritable code mboka ko sa couleur donc depuis na yaki na gena na palette colline na eza na coffre na zokini na déposé par le véritable code mboka et puis na bosanité batu tout au balinga la bonne musique ba baguette tozongi semaine suivante tozongi la batrafo na bisoni za chaque mardi na vendredi baya na place inde 3 par grand prêtre et mongo baya rotala Jésus de Nyons le padre et puis na ba poulene et tout ba romona ba savourer ba bonne musique o to bombeli pona bango en tout cas baya et belé ba patron logo la ba benomu kende Joël Chibango bon retour aza awa to zela bino na soir ba tambongo baza awa et puis nazo remercier Didier Chombo pour la démonstration et puis na bana Luanda tout ba Didier Ngando vous comprendre ba papier ambassadeur nde ba yambaki marque aussi kitoko ba grand prêtre Joao Ndombele en tout cas na obosa na tepi na remercier yo bébé Bercy bando longo la kombo na kombo sika nga na ligi lelo donc bonne continuité à kombo sika et que les bosso show de star voilà merci vraiment merci beaucoup Marcaouz merci Motomakambo et c'est ngozaki pona biso ya koyamba yo lelo na kati ya émission oyo mais bon séjour na yo le grand frère propre, mon grand frère propre, maître Paul Djunga, et Babi Samba Olonga, maître Paul Djunga. Voilà, Tolanda Spot, je crée les Congos. Je crée les Congos, alors Total Ayango, on revient tout juste après pour la suite. Et c'est la plaisir, le véritable code Ambokaya Oli Moucheni, le seul et l'unique.